Bonjour, bonsoir. On a vu nos bails bolandaka. Ils sont là, na biso ya mbeto. Lelo leti milolo. Moi c'est mon bunda. Ayeli bino lisolo lisusu ya mbeto. Lisolo ya mbeto oyo esalaka bino ba bien. Toye na lisolo ya mbeto po ebebisa mabala na bino te. Toye po tobongisa. Bino pe bayiboza ya mabala bobongisa mabala na bino. Bobongisa mabala na bino po mobali alingaka mwasi alinga ye. Mwasi alinga ye. Na lisolo na biso ya mbetu babengi nga tro, babengi batu babengi na pesi batoli na pesi ba conseil. Mais ya pas selinga papa moko abengi nga ayebisi nga leti milolo mwana mombunda. Ah makambo oyo conseil zo pesa na mwana ndiko zo lobela mwasi na nga. Nabi papa pona nini nabi mwana mombunda. Mwasi ona bala. Mwasi na bala. Bon, ami soignaka te. Ami soignaka te. Ami pis ade azaka lokola mwasi te na kati ndako ya libala. Ngabi papa, pona nini abi mwasi na nga azalaka na soutien moko. Soutien wana eza ya pembe, eza kaka moko wana. Oyo nga na monaka ye nango chaque jour. Soutien ya pembe ekoma ye jaune. Na comprendra te. Na salaka nyoso pona ye. Mbongo na pesaka ye. Nyoso oyo alukaka ngai na salaka. Mais na comprendra mwasi na nga te. Est-ce que ayebi wenzo bateka ba soutien te na mituna ka soka ayebi wenzo bateka ba soutien te. Soutien pembe koma ye jaune. Buno pe ba mama. Ba mama. Ba jeune fille. Mwasi zalaka na soutien moko te. Mwasi zalaka na sous-vêtement moko te mi balete mi satu te. Mwasi fozala na ba sous-vêtement ebele. Pour moi ça changeaka caleçon donc 3 fois na journée. Moi ça changeaka soutien 3 fois na journée. Yoza na soutien moko ndeti mama za ndako libala. Okozala na soutien moko ndenge nini. Po papa zo pesa yo mbongo. Papa zo sala nyoso. Siko yo soutien moko wana pe papa lobi a papa déclarer bi soutien comme jaune. Soutien pembe comme jaune. Beaucoup ça ba soutien ya pembe ngo jaune ndenge nini. Oyebi konika te. Oyebi konika te. Mama bobongisa na mabala na bino. Bobongisa na mabala na bino. Bino soki bobongisa te na libala. Soki mobala bimi libanda. Amoni mwasi moko azobongisa ye. Akokangama na ye. Soka kangami na ye. Aliyo lobi ke mwana wana ateli ezakalara te. Eza zakalara te. Po mwana wana o alibanda ayebi ndenge ba klasaka nzoto. Ayebi fosokola na tongo, asokola na midi, asokola na pokwa. Pe tango azo sokola bon azo changer soutien na ye, azo changer caleçon na ye, azo ta lingette na ye na se na biso basi. Bino bokozaka caleçon moko na okoti na douche. Soko okoti na douche. Caleçon kaka moko wana. Ovandi na banda tongo ti butu. Tongo kovanda na ti butu tongo okota na douche. Tokenda ko pisser. Tokenda ko pisser. Ndenge to pisaka ana ba déchet masuba. Et tondaka kana caleçon. Et kitaka na caleçon. Est-ce que maman vraiment yo soki otie ko pisser na douche? Est-ce que on met maka papier mouchoir pour na kopangusa? Ba mami belé ba sala ngote. Mami belé o kendeka ka bo akoti na douche, a pisser na ye, et si pipi aningisa alati caleçon na ye, asa nini abimi. Te mama. Tango yo zo bima bongo, papa ye 12 heures. Papa ye 12 heures. Azana posa ya yo mama. Bokene na mbetu. Sikoyo. Na solo ya masuba wana. Na solo masuba na okendeka na papa na solo masuba wana. Siko tango yo kena mbetu na papa na solo masuba wana.
papa tango aolongola kaka elamba boye aolongola elamba boye asimba kaleso boye amoni mai wana tanga kosimba boye anikuta boye sola masuba mama yo moko nde mutu ozo perdre libala na yo yo moko nde ozo perdre libala na yo po ba jeune fille bakoma na bango na ba lingette na bango bakoma kotambola na ba lingette na bango na god au moins jeune fille moko simi moi god na lingette na eza na kati tango azokenda ke kopise azwi papier mouchoir na ye apangusi bien tango aninga bima azwi lingette na ye mosusu azwi oyo azalaki nango na kati abwaki azwi mosusu avandisi yango na kaleson tango papa lobi ata papa lobi ke akende na ye 12h ata papa lobi ke na ye 11h ata papa lobi ke na ye na tongo akozala à l'aise akozala posé pour azana odeur moko ya bien azana odeur ya bien na nzoto na ye mais bino ba mama bozalaka suki ba bali bino esili pona bino olobi ke nga déjà ba balanga esili oza na tante ya ko soigner soutien na yo oza na tante ya ko soigner caleçon na yo oza na tante ya ko soigner mobali na yo ya ko soigner ndaku na yo te ba mama boyeba komi soigner po ba papa babima banda te soki yo moko oza komi soigner na ndaku na yo papa mo abima libanda eza te mais yo moko oza komi soigner te ozotika ndaku des autres papa akoya atikaki congélateur côté mosusu atiki nini oyo ventilateur atiki boy esika kaka papa tikaki biloko wana tango akoya na pokwa akoya kokuta kaka ndenga tikaki oyebi ko soigner ndaku te mama mutu bazalaka pe boy ventilateur ndenge ezalaki kote ona longola wata kote ona tiango boy tango papa zoya aye kokuta ventilateur ezalaki kote na kwe mosusu aye kokuta ona kwe mosusu tango otala bi te mwasi nanga penza bongisa ndako mais oyebi kobongisa ndako te oyebi kobongisa bana te eloko mosusu tozwaka bapwe pa bapapa eza bana tango oyebi mpe kosoigne bana oyebi kobongisa bana osokoli bana olatisi bango mwa bilamba bien mwa parfum tozwaka mpe bapwe epa bapapa papa tango azoya kokuta bana basa propre yo moko mama propre ndaku propre tango oya na bakamaradi na ye akozala desiti mama fuboyeba kosoigner ndaku kosoigner nzoto surtout nzoto eloko penza tozobetela sete eza lisolo nde ya mbetu ya nzoto fukoyeba kosoigner nzoto mama tango papa azokota na nzoto na yo ayoka te ke ofoko te mama tango ozokota na douche mwasi azwaka temps na douche fuko koyeba kozwa temps na douche kokende te kaka komemi kanti otie te esili te mwasi azala bongo te po tango yo ozotiaka pwa obimi oganye nauti kosokola te fuko koyeba kovanda na douche ozwi temps na douche ozwi nayebi te ebele balobaka ke lelo bakomi kolakisa biso bakisa bokoko ebebisaka nzoto na biso basi soki boyebaka ngo te bamama bakisa bokoko mingi oyo tozobaka ebebisaka nzoto na biso soki eza te okomona nzoto nekomi pwelele papa ntango akokota omona pwelele amona mwasi pwelele azomona o bien te azomona o mai me bapapa batongaka biso bamama boyebi yango ke bapapa batongaka biso bavandaka mpenza mwana bavandi mpenza ekiri nga mpenza mwasi nanga mwasi wana nayebi kutu te eloko na bala ye nayebi kutu te eloko na lingela ye mwasi wana akomisaka nga te mwasi wana azalaka kaka pipi mai te bamama boya bakomi soigner okoti na kantine na yo na douche omemi ata 3 citron na yo 3 citron oyo bozoyoka kaka citron eza kisi munene na nzoto na biso basi eza kisi munene soki omemi 3 citron na yo na douche okoti na kantine na yo ya mai na ya pamba ok osokoli na yo nzoto na yo bien
osokoli nzoto na bien ntango okoma na se ya biso basi sokola ngo bien lembola ngo longola salite nyonso ntango olongola salite nyonso osilisi makambo ya kosokola ozwi citron na yo okati yango ofini yango na kantini na oyo ezaki uniquement ya yo moko moto asimbaka yango te ofini ma ya citron na yo ntango ofini yango nyonso ale ozwi obandi kopakola omoni awa opakoli awa awa ebimisaka soni odere moko ya mabe awa na se na biso basi ebimisaka odere ya mabe na awa na katikati ya biso basi ebimisaka odere ya mabe ntango ozosokola ozwi citron na yo ozotango na ba point faible ya biso basi opakoli yango ntango okoma na se donc obwaki mpenza citron na yo ntango obwaki citron osokoli olemboli yango bien obongisi yango bien mama soki papa bengi yo aleli te to alobi liloba te wana nasi fo okende na famille otuna famille bayebisa yo ke eza nini mpo na yo boyeba komiswanye biso émission oyo eza ya mbetu eza topesaka baconseil topesaka batoli mpo bamama boyeba komi bongisa na bandako boyeba komi bongisa na bandako napesi mbote na ngai epai ya Pedro Production Grâce TV napesi mbote na ngai epai ya mama Tete Ngolu motema ya papa Pedro Kangila napesi ba mbote belé ba gros bisous place bozali donc nayebi te soki na obwaka mama Tete Ngolu na papa Pedro Kangila donc nayoka moi ba chef de poule telemanga nayoka moi ba bien moko boy mama Tete Ngolu papa Pedro ba bisous na bino na pesi na bana na bango na pesi bango ba mbote ebele tokomi na suka ya émission na biso bo s'abonner na chaîne Pedro Production Grâce TV bo s'abonner bokoto boyoka ba toli na bino ba toli na biso o to pesaka bino ya mbetu donc bo s'abonner massivement bo s'abonner ciao.